Bonsoir. Beauté, partagez la vidéo la plus chaude. Là, partagez mon cœur. Merci de partager la vidéo. Bonsoir, bonsoir Bandeko Nangai. Je vais parler un peu du Kambouya Péro Loire. Vous voyez, surtout que tu écoutes dans le mois de juin, le 17 et puis le 18 juin. Samedi prochain, nous avons une réunion préparatoire. Tous dans la gare du Midi, dans l'hôtel Ibis. Et vous allez bien. Vous allez bien, merci, merci à tous. Je vais vous montrer quelques photos. Makamba Pero, nazui moi ma solo mo awaboye. Je vais vous montrer quelques trucs ici. Photo oyo bozomona. Ça c'est moi na Kinshasa devant Conforta Hotel na ngambu ya Gambela. Photo oyo bozomona. Nazo sala meeting contre Kabila. Na période oyo bozomona, ezalaki période de concertation nationale. Bon, comprendre pourquoi dans la photo oyo, je peux en chercher les belé, ils ont la mire nangai, beaucoup de kota, mais tout ça là ba komba wana ya terrain. Je vous l'ai dit, ils ont passé makambo toujours koyo mais ils ont passé. Mais quand même naloba mukie. Naloba mukie. Partagez vidéo. Les Congolais, à un moment donné, tout. Combat au Fouka, on dirait que tu as battu Bébika à ton bonga makaka. Tu es bandé, tu as bongi ça. Moi, makambo, on kaka. Tout à la mois de juin, tu as bongi ça, makambo. Merci Amani, Nairobi Kuna. Merci Nabino. Bande ko relaxi no photo na nga wana pourquoi? Parce que kobunda awa na poto otie téléphone na yo boye. Kabila tokoboma yo, Kabila okomona, Kabila ndoki, Kabila ceci, Kabila cela. Awa na poto. Na biso bato tobunda na terrain. Na terrain wana. Partagez vidéo. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Oh, bozo mono eza matin fayulu ba auto gazeye na nini boye biango.
Bon, tu comprends la image tu koleka awa dernièrement awa ndenge baza ko beta batu ko kote la batu ti na bakatikati ya ba nini kuna na ba cité bato bakimi babombani na kati ya dini na bango bakoti. Je suis là na réunion avant tout ça la marche, avant tout ça la quoi que ce soit. Na vandi awa na équipe Mobimba, Fabrice et tout consort. Na Ishasa. Oh tango aner aye. Aner baye commandant aner aye. Aner na policier. Baye. Moi j'ai été arrêté les jours là. Dans ça interview même à la TV5. Attendez, je vais vous trouver ma photo est tellement belle. Bon, comprendre pourquoi Cordon Azo Babiloko. Pour comprendre. Bon, comprendre. Bon, Limbisanga, en attendant, pour partager kaka. Ou bon, quand tu as la mire, nangai, bon, comment on a ma photo. Même quand on a ma vidéo. Oh, tu as convoqué. Et pas un ministre de l'Intérieur. À l'époque, c'était Richard Mouyej Manguez Mons. Ministre de l'Intérieur. En pleine concertation nationale, Kabila Belgi concertation, Bisso Toboy, et Zalaki facilité. Zalaki facilité. Qu'on soit courage, Oyo, pasteur et Kofo. Na Kinshasa pasteur Kofo Vandi azui courage wana azolobela bango boye na miso bino bo sakana kisasa ngai mo oyo bakanga comme 18 fois ba 3 jours ba 2 jours n'en parlons même pas boye l'histoire na ngai je n'ai pas ya ko répéter yango et comme monotonité. Oui, mais histoire wa biso oyo. Photo oyo. Non, c'est la meeting na Beni. Na rond-point Nyamou ici. Un meeting improvisé. Comme ça. Waouh, c'est libou. Par récupérer oyo. Moi, 3 jours, moi, boy. Oui, condition oyo batu. Bazaka na poto. Na condition au bandeko ba au bundakuna na kini. Mes amis, s'il vous plaît, tous à la quand même moi bateau. Pasteur Nani, attendez, j'arrive. C'est pas possible. C'est pas possible. Nakendeki mekini. Pona kende osomba na ngai lupango nakangisi mbongo pa na komi pona somba lupango na Kisasa et créer problème. Ah na bogo somba lupango na mbongo wana na créer mouvement MJC pona mona ki tellement souffrance na banda ko bunda na Kisasa ngai. Tana lo bana biloke na tamboli Congo partout. Et ça, il y a facilité. Et ça, il y a makelelité. Et ça, il y a bandeko ba obunda na Kisasa. Na bandeko ba obunda na Congo, en fait, en général. Na bandeko ba obunda awa. Na poto biso, to vandi awa semuli yango na ndaku. So na ina lia na lie. Au moins coca, au iko mela, au moins nini. Faisons attention. Ba courage ba ser na biso bango ba Nicole Kabira yeyo ba courage o bango bazana ngo na Congo kuna bandeko na ngai ce n'est pas facile. Nous nous battons face à un pouvoir qui est commandé par l'occupation. C'est l'occupation qui donne des ordres. Nous on
a tout perdu na mboka wana moi ba faire ozalaki na za obligé na kima bon on a que non au komi on doit la limiter la première riz et que amer azo mettre le tour tout le temps sans même que balo bana yo que non rien du tout de oye bakaya ke baza wana ba otambola na ba voiture na ba jeep sans plaque bani but tout le monde automatisme té nazo wakambo nzamba zo kanga na ba hôtel ya ba 5000 francs congolais na njili na ba quartier lokola ba njili ba quartier lokola ba kimbangu ko eza kota ba yolo wana ko ende ko kima ko lala mabolela ba ba hôtel muso koto tali kaka boy omoni musi yango ba chelio mais c'est chaud to lo ta ba moustiquaire na ba moustiquaire ta de ona ngai pero luara aye awa na yo ki bande ko ba olo ba makelele mingi o pero luara prépare ke loko wana ya waye je comprends pas. Je ne comprends pas. Pero Louara a préparé un mot ou pas. Mais ce qu'il a dit, message des afforts. Pero Louara est fatigué à Kula Bomaye. Babomi moi sinaye. Donc nous aimons ce genre de polémique inutile. Moi, je vous conseillerais prochainement, tous un avion, tous qui dans le Congo, parce que nous avons salango. Nous avons salango. Quand vous critiquez tout le temps, Fayoulou, quittez le Congo. Quittez le Congo, nous sommes au bravé, pendant pas au tambour, papa, bah, il y a une interview, Makandio, au compte de la télévision, on va récupérer Makandio. Quittez le Congo. Quel est le Congo? C'est un courage. Mais on voit à Kimi. Mais où est le problème? Il y a une prison dans le Congo. Vous devez avoir une aïe, à jouer vidéo à Tché, à jouer statut à commis, le Péro Louara, à préparer qui Makambouana, c'était prémédité, c'était ceci. Nous battons face, il y a le monde entier. Nous sommes un peu protégés à cause de la loi ou de la mboka oyo et protégeant biso. Mais pas de Congo. Et ça la répression moko. Vous n'avez aucune idée bandeko. Ça la bandeko musuku dans le Congo, bavanda na banda goûter. Et ça la bandeko musuku. Imaginez-vous dans l'élection en 2011. Etienne Tshisekedi nanani nani ndokyo ya Kabila o. Tout le monde a une image. Bazo beta masasi boye tat à bout portant. Les agité que ba beta ma sommation du coloté. Ba beta masasi bo tata ezui. Voilà ça ba système ya combat ya Congo. Bande ko na biso ba ikulu la ba tumba bango na bandaku. À côté de la Batumbi, la femme, Bakoufi. Combien sont morts comme ça? Bah aussi mon Kenya autant va bêtiser Massasi à Koufi. Bah Thérèse, bah Deschamps, bah Kabo tout aux wana. Allez-y vivre ça na Congo. Le souci de quoi défier un pouvoir en place comme ça et qui a Kimi, mais où est le problème? Où est le problème? Vous voulez en faire tout un plat parce qu'Akimi, il fallait dire là, ça la mobali, il fallait mais yo qui t'a ça me connu. Parce que nous sommes au coup de l'aéroport, ma photo la biso ezali, ma kabuto ezali, on a été débarqué à plusieurs fois. Mais yo mutu mususu otam so ko makana o sala mama kele moka mike, peut-être que tu n'es pas connu. Peut-être que tu n'es pas connu. Ok, donc ça mingi bakena la bango. Va te battre là-bas, tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire? Pasteur Ekofo, avant d'ici, bateau là tout. Sauf avant il est a Congo de Babomaye. Ekofo Libanda. Où est le problème? Où est le problème?
Parce qu'on est résistant, on veut remettre en cause le combat au Bandekolokola, Nico Maengele, Bazobunda, sur place. Tu veux, on remettre en cause, on va empoisonner dernièrement. Ah ouais. Il a failli mourir. Dernièrement, ah ouais. Daniel Safou, malgré Chajakan, a commandé dans Katumbi, mais il a été empoisonné. Si Katumbi a dit 100 et quelques $1000 étaient en jeu, Daniel Safou allait mourir. Voilà la réalité à combat à Congo. On détruit la vie à Moutou, on détruit. Dans la vie à Barossi Moukebi. On détruit la famille Wana Boé. Maman Koué, Rossi à Koufi. On traquer ma famille, père à mon aki, espoir, Yangwana, père Bou à Koufi. Yangwana, on sait dans la bino à Congolais. Ma vidéo, moussou, ma public, moussou, bozolanda. Ma dégonanga, tous à la camé, moi, ma yele. Tous à la camé, moi, ma yele. Si vous avez ma bêtise, il y a genre, et vous m'avez donné, vous m'avez dit, mais papa, mais vous ne comprenez pas. Mais vous serez dans le combat Congo. Bato bali agate, nzala, maezate, kourezate. Malgré ça, bazo braver quand même, bazo bima. Biso diaspora, si on était juste organisé, mais de suite, ça va Kambouanat. C'est aussi de notre faute. Awa na poto awa. Bakanga exemple je prends pas l'exemple de qui que ce soit. Je prends juste mon exemple. Bakanga na poto awa combien de fois pour avoir combat oyo. Bagarde de vie bani boyebi. Combien de fois? Mais même si bakangi awa tu es protégé parce que la loi est là. Sauf que la France, la loi te protège. Oui, la Belgique, ok, les États-Unis, ok, partout. Il y a une loi qui te protège, yo, en tant qu'activiste, awa, ozobunda, awa. Mais na Congo, non. Les journalistes na Congo sont traqués. Surtout pouvoir, oh, ils ont pouvoir moro sanguinaire, ils ont pouvoir moro ya mabé. Donc, ils coopèrent l'ouara. Alembo Lodjoa, Louis-France Kouzekisa, Bazara Peter Tchani, Batouana Nyosotou. Maloba oba bimisaka pona pouvoir wana ba oweni bosenge ba petit tout baleka wana makambo ba takaka pouvoir wana en place. Ce sont des courageux. Vous n'avez aucune idée. Alors nous qui sommes ici en Europe, en États-Unis, partout, mais nous ne remettons pas en cause leur combat là-bas. Les princes Mpengue, tout ça. On les arrête tout le temps. Même les Weno, on les arrête tout le temps. Tant que nous allons casser au Malobi na Okangayote, parce qu'on dit que son gaz au Kangote. Parce que Kimi, tout le monde dit que non, policier a le côté Libanga, par exemple, Bambi, Mouto, Mouto, Kao. Ça c'est combat, ça c'est à Congo et à Moana. Comment tu as ton téléphone, comment tu as ton biloko, comment tu as ton montre, Congo c'est ça. On peut te dépouiller comme ça en quelques minutes et c'est bon, on a réduit. Bazio ba kenno ba boloko ba kokotsa bino. So ba landi bino kuna te ba famille na bino lisusu bazana ba mpiaka ba komi ko luka mbongo par-ci par-là pour ba pesa. Et on m'a donné tout ça dans bon sens. Bobunda na Congo te. Biso ba oyo to bunda na Congo to yebi. Ba souffrance na na Congo. O ba kanyo na prison bona ovanda boti. Mweme pesa ko la na oko la la te. Donc on a de salité moko. On va passer par Tchébino. Biso na cellule ya bo. Cellule ya 7 mètres carrés. Vous êtes au moins 40 na kati. J'ai publié des photos ici. Vous êtes au moins 40, bon là, la makolo croisé, bon, nazo kokate, donc, dans l'espace, ça va miroir, peinture, peinture, ça va sauter, tellement moutoki à matou, et soit, dans la miroir, là, bon, et comment on peut se dire, bah, moutou passe, fenêtre, à moko. Mais ça, ma pambo, là, ma peinture, on a tout, bah, ça y est, la prison, bah, ah, mon apoto, tout, tu le côté fenêtre. De côté à fenêtre, ma petite ma bongami, papa batiki na wana, côté à fenêtre, pour moi mon peuple, on les okotaka, et ça la moi bien, na oroku farakati. Donc tu vends la poto, ma moule belé, ma 20 ans, ma 30 ans, aujourd'hui, beaucoup okota, ma boloko kunaki. Et ça blaguité.
Et j'ai blagué. Quand on a tué des gens, Kabila a repris en octobre, à Boma, 89 personnes. Quand les massacres ont repris na Beni, na rompre Nyamousi, na rompre Wanakoto Kende Kassindi. Tout le monde Beni. Direction Kassindi, na droite, tu vois, moi, station, moi, essence, c'est ça, na Yas, Libanda, peur au ventre, on est en train de tuer des gens. Ça, c'est le Congo. Lui, ouais, ils ont l'auto, ils ont blaguité. Alors, ayez un peu du respect. Dans le Congo. Un peu du respect. Parce que là, on a le bas, nulle part. La loi me protège. Ces gens-là, comme ils sont là-bas, il faut encourager. Il faut créer polémique pour payer Akimi. Mais ça veut dire quoi, ça? So, Akimate Azala Kuna, nana à reprendre soin, il y a famille à Péro, na Kinshasa, so bakangata sous Péro Bouyakoufi. Qui va prendre soin? Namo awa na mboko yoboy, tant on a Kangamaka Kuna na Congo, qui m'a envoyé même dire? Personne. Tellement nous sommes désorganisés, nous avons la cité, nous avons la place de mon côté, vous ne ramène pas. Na chamu tukananga awa boba tumbango na makamba ya mamisiki ya petio nano héritier. Ah, cordon c'est bon, tozongi ça tosoma mutukana. Qui a donné même un euro? Alors que ce jour-là on était coincés, il fallait que ça l'action. Je mets ma voiture. Citroën Invasion 7 places ya rouge. Na tche yango wana. Et maintenant quand tu as 70 € par jour, so il m'a loué yango. So il m'a loué te que ngamoko na sali nango covoiturage. Naza na 180 € aller, 180 € retour. De 200, 360 € boy na maboko. Et c'est par jour. Mais je n'ai pas hésité. Na tia kiyango. Et je les avais dit aussi, si on a un deuxième véhicule, on a un deuxième véhicule. Pétio à Obétate. On est allé jusque-là. Ah, attention, mais là-haut, toujours des promesses, des promesses. Les Congolais, nous sommes tellement inconscients. Les longs des arbres, manifestation, mais aussi, on va tomber à car. Dans un sous-car, on a peut-être parce que j'aime tellement ce pays. Mais on ne mettra pas par ma promesse. On a courage à Pasteur Ekofo. Avant de penser à Pasteur Ekofo bêta. Pasteur Ekofo bêta. Pasteur Ekofo bêta. Boteka pays. Bino voisin, vous pays de sauter. Devant Batoua na Bavandi. Barimova, tueur froid. Bavandi. Calais, Bavandi. Poli, Poli, place Bavandaki. Ekofo bêta. Bêta. Tala suko mutune ti Ekofo. Azali numéro 1, il y a protestant nakini, mais à koki ko vanda te. Il fallait pas bimisa ye ko bimisa parce que pouvoir il faut bomaye. Imaginez-vous dans niveau à mutune ti Ekofo. Mais ba kimisi mboka, bon on a niveau à pression aux la Congo. Bon on a niveau à pression. Moi je rigole beaucoup hein. La télévision ça c'est son combat quoi. Des vidéos c'est son combat. C'est incroyable. Créons des groupes la carte. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je crois dans l'an 1900 je crois 9 quelque chose comme ça. Ben Gourion, David Ben Gourion. Alors, il y a Pologne, Pologne natale, parce que c'est un juif. Qui n'a Palestine à l'époque pour la cause d'Israël. Il a créé des groupes de poches de résistants dans quatre pays. C'est ça qui a fragilisé le Palestine. A créé un groupe Wana. Imaginez-vous ce que depuis 1909 jusqu'à 45. Parce que c'était 45, il a 47, il met en bas au salamini discours na Yowana. Et il plairait à Zolela.
tala suko batawana nyoso tu mutu na ngai me mutu atie vi na ye na batu na ye bakei batie vi na bango on exerce babibiso toke po tolibere mboka wana. Mais en arrivant là-bas, ils ont compris les gens que notre gagné boité, bah la pouille bah juif tout au bazar banda et na katikuna ils ont crié des poches. Il y a mon bimi ça les lots armés on va en tsal. Meilleure armée à monde pour y a moi l'équipe de Mundaka chaque jour le tsal. Tout le monde à Zambie là on rappelle des réservistes tout le temps. Tu connais à Congo, il faut créer ma cellule wana. Il faut créer un mot. Oui, gros ça ma solo. Oui, qui des fils qui peut ça ba information. Oui, gros bato ba yoka ta yoka kaka. Bato ba na forum na groupe kuna ya WhatsApp, ba yebile tozo bunda la poto créer cellule moko wana bo. Quand ba kende ba tellement ndambu kakao ba yete deux personnes ba kutani tozo bongisa ka boza calme to bongisa bokutana. Il faut qu'il y ait des cellules sur place. Mais ce n'est pas facile, la répression, il y a qu'au boma, il y a qu'au enlever Batou. Il y a Aner, il y a Bureau 2, hein? Il y a Demiam. Vous n'avez aucune idée. Alors s'il vous plaît, Bandegonangaï, tout le monde vous respecte, les combattants. Ne cherchons pas que Péroua Boundane Tio. Fayoulou, c'est l'homoté. Fayoulou, c'est l'homoté. Amo? Ah, collabo. Vous donc comment la mire naïe? À combien avant de parler naïe? À un téléphone naïe? Tiens, Fayoulou, collabo. Parce que c'est à moi qui a waouh. Et les autres peuvent pas continuer à se. Il fallait minimum ça bateau, il fallait aller. Nous ça le combat na Congo. Nous ça le combat na Congo. Mais kulu akufa. Idengo, il a ça na boloko depuis ba continuer na boloko. Dana ma kipaka idengo. Nana même il fallait idengo ezawapi. Hein? Basi na biso ba Kavira ba Nicole Kavira on a groupe na bango surtout. Bazo bunda kuna na Congo contrecarrer makambutu au Kenya gauche droite. Il ne soutient aucun parti politique. Bazo kende na mouvement personne nande moi ayo ageno bande ko na so baza ko na bazo bunda même nani. La pression se fait de l'extérieur et de l'intérieur du pays. Ce qui Péro Louara Akimi aye côté Oyo, il s'est senti en danger. A préparé ou pas, le message de Péro a fait mal. Pendant au moins une semaine, 2 semaines, Congo a figé dans le message à Péro. Même Bana Mike, Bana Basi, partout on parlait de ça. Le message est passé. Le message est passé. Comment il a fustigé tout. Moi, 3 minutes, tu vois, mais 3 minutes, tu vois, et ça lui mouche. Toi maintenant va parler de ça na Congo, tout le monde a courage na yo. Au gros reprocher la vidéo. Soit courage devant l'église, au monde va mova, on va bocha, on va tuer, on va temi, les généraux, les nini. Soit courage ya ekofo, loba yango. Tout à l'heure. Je voulais vous dire que nous ne combattons pas le même combat. Pas les mêmes combats. Alors, on va critiquer Félix sur la télévision. Qu'on ne me dise pas que non, ils ont réussi, ils roulent na bango, yango, non. Parce que moi, je le fais dans l'époque à Kabila. Celui qui me défendait dans la prison, c'était Gabriel Mokia. N'a jamais dit que Moussa ou Abalou qui m'a combattu. Mokia, non, monier. Mokia bengati ba directeur ya na benga ba Caleb abenga ba ona no ba kangi ona no yo o tipo ona no yo. Comment s'appelle celui-là encore o ba kangi ona asai conseiller ya Félix ya sécurité ana ni ça ça comment mutango no yo François Beya Mokia benga ibosongi c'est
ye passeport na ye botika mwana batazonga tiki famille na ye Gabriel Moki azotomboka il me défendait cet homme là que vous voyez parce qu'il y a la Jadisebous il me défendait soyons logique bande konangai obundi na Congo te obunda na poto olongwe Paris et marche na Belgique olongwe Belgique ok marche soki na Allemagne soki na Espagne soki didi soki na Hollande c'est bien faites-les mais je vous l'ai dit moi je parle de l'expérience on a qui m'a mela mama boulou apesi ba comprimé moko boya mike boye batiako na bidon jaune wana ale botoki ma libulu botie ba bidon jaune wana très boboaki so na bakisi bino photo na ngai esi na retrouve yango lisusu bota na video oyo Eliezer autaki mbala liboso Eliezer aya na poto awa suite à mon combat na Congo nde Eliezer ntango ayaki awa bi nazoluka Patrick namona Patrick bamemeli ngai Eliezer awa na hotel Ibis toke kosala nini video na Eliezer wana nga natombi ma prison nazongi poto awa tosali na ye première vidéo na ye ezela na motalango je ne sais pas si nakomona ngo lisusu mais ezali kaka atala mona mosu ezali bomonaka nde nazalaki mais c'était chaud nayebi te so namona ngo lisusu bota la video oyo Eliezer abandaki kosenga nini nini oyo ke basalela ye nini basalela ye télévision na radio première video nasalaki na ngai bokomona donc c'est chaud. Dommage dans ce monde en route bande kona ngai. Otika otindela makambo ya Mike Karamai soki basangani soki na soki koni na nyosu. Soki Denis Lessi c'est pas mon problème. Donc mes amis, cela lobi ba biloko yo, ce n'est pas qu'on est à on beti tol non. C'est juste pour vous dire que eza dans la tour bazo bunda ba combat kuna na terrain, il ne faut pas qu'on néglige Batouana. Il faut faire attention. Combien eza teka ko zunini oche soki nini non. Combien eza yango te. Combien la terre eza blague ti. Eza blague. So meki ba bomi yo. So meki ba bomi yo. Donc eza vraiment blague ti. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. To respecter combat ya bandeko wana. Soki pewa bimaki akibi okutango na oto yaki. Nakoma shi mwindu moko. Oti bate. Oti kidi. Na ye. Na komi na nini awa. Na nini na kibi. Na keno pe la Suisse. Et pas un grand frère. Nakoma ki mwindu moko doge. Ah, photo des appuis. Comment ça me l'engaille? S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, botika bandeko wana, botika bango, hein, totika bakeli la pa pamba. Bandeko ba obunda, pero Akimi abeti fort. Pour une réalité Akimi. Alors le rôle Akimi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc vraiment, il faut bokeba la biloko wana, na totika ko incriminer ka batu, o bazo bunda pona na mboka na Congo. Parce que vous n'avez aucune idée. Il n'y a pas si haut le Congo. Aucune idée. La souffrance au Bandeko, la pression, la amer, la pression, la bateau, donc ils ont blagué Bandeko.
Toto Sampé, Bakumba wana. Donc, tout le monde tout même pas Mindondo Kyo, Pero, Akimi, Asali Boy, a préparé des jeux locaux wana. C'est normal qu'il a préparé un mot. Tant qu'il a bête à bombe là, il vivait bien. Tant qu'il a bête à bombe wana, et c'est là qu'il est là, on peut faire punja. Ah oui, bon, a bête à bombe wana, a bête bombe wana. Batouana bazo boma, baza ko enlever batou. Vous n'avez aucune idée, hein? Batouana bazo boma, bazo enlever batou. Na ndenge ya mukete so meki penza pe, babomi na bango pe yo, okufi ko okei. Okei. S'il vous plaît, vous avez raté de vestre la critique toujours. Vous évitez le roni bato baza ko andire. Vous évitez le roni bato baza ko andire bande ko ngai. Les gens bazo mona pasi na mboka wana bokeba. Donc botika Pero Louara aye Akimi, c'est normal. Akimi naï aye akomi à mboko so ka za les États-Unis na oki chaku de lobiki asa so kuna na Londres so nini laissez-les à comprendre que pourquoi biso tozo bunda et on peut s'appeler à makasi et attention à beaucoup ko sala pasi mingi na pouvoir wana so ki azana nini o pasteur ekofu jour oyo yo encourage oyo ekofa ki mkolo wana ozwango te kombeza no mama yele ko bandeko na ngai siko wana bundisa Pero nazo comprendre te mwana oyo o mwana biso oyo bapanza munoko ka bobu alaki na ekutu te innocent makambo osama na libanda bora bapanzi munoko via mwana mwasi mobimba boyebe ba mobimba via mwana wana ebeba wana za bakomba kini yango wana bakomba Kongo koboma bato tout le temps bato bazokufa na mboka wana na ndenge ya mukete liberté d'expression là-bas n'existe pas ba militaire on va militaire asili masasi boy ayende ko boma batu ba action bozomona déjà ba blague te bande ko na ngai Kongo toza batu moko donc bande ko na biso bazoboma biso ba biso kuna eza bande ko na biso bango mo batu bayokani baboma biso. Alors soyons logiques s'il vous plaît. Moi je vous demande de ne pas kusaba biloko wana. Il faut toyeba ka non mboka na biso za ndenge wana. Oh, ça c'est Bitumba Congo. Hein? Aujourd'hui, les gens Bitumba Congo. Et c'est au quotidien. C'est déjà parce que marqué déjà pour surveiller au Cameroun. Au Cameroun, on va surveiller. Bisous, bisous, tout ça va défigurer. Bitumba Congo, il y a Moana. Les gens qui ont dit que les gens la vidéo na na salon na akomi ko ganga kwa isili alenye ale ki ale baninga ofinga baninga o critiquer baninga o sa nini boy Congo c'est ça Congo ça blaguité ba de ngai ba to tout ba travailler na bango ba o ba yebi ke non biso to ayi ba to ande ko bunda lelo ba baluki na bango ba ko mo travailler na bango na Félix bakomo kenda bango kolia balaka na bango bakomo sala makambo na bango problème ezati biso bato tozo continuer combat. Il sous polémique moko le sous bima awa on parle de makambo soki ya ba musique bani. Je vais vous demander quelque chose s'il vous plaît. Restons focus na makambo oyo tozo sa. Bokota na polémique wanati. Comme par hasard, tant que ça la makake, bato basala masolo, soit il y a des comiques allez, des polémiques commencent. Polémique et bandit. Ça ne débouille, il va les gars débouille, il débouille, il ma réalité à Congo. Bato bayaki na bango tam sous marche kakabu, bakangi bango, babomi bango. Bazo bunda baza na pression moko ya osakana te na mboka wana, vous n'avez aucune idée. Et bazo bunda face ya ba soldat ba militaire o baza ya bapaya. Ba militaire o baza ya bapaya, bango nde siko ba ye na mboka na biso, ba ye pona obundisa kabino. Alors ba militaire wana, il faut okeba
ozomona oyo kuta ozomona oyo donc barépression ya bagenre oyo bato lokola bamwanda nseni bakobeta ye boeti bavimisi ye bapete banini tutu bozomona babiloko oyo eza bapouvoir oyo eza na mboka na biso eza na mboka na biso bandeko na ngai s'il vous plaît na ngai nayebisa bino eloko wana donc faisons juste un peu attention so okoti oluki bafoto na ngai ya kala okomona bato mingi balembi combat mais le combat continue combat continue ti la libération donc voilà beaucoup de polémique té la musique wana bandi sous ba polémique comme d'habitude allez ba kolika sko ba emballer sous public heureusement public ici ekoli eli sous ba biloko wana te et comme public eli nango sous ba biloko wana te donc mbaloyo ba polémique na bango wana et que nango na se na mai ba polémique na bango wana donc voilà là c'est ba photo tango na utaki kisasa na ye donc souci ota ona uti kisasa 17 mois ya boloko oku bomoni kutu mwa bien kaka outi boye bokomi bu mwasha boyo abengaki yo na damu il faut pour Congo ou bien beaucoup on la passion boza kimia boza kimia taïla zako ndika mtu azamba moko bo après des années ok bon bakaka ola boloko botika wande ona pardon botika biloko wana s'il vous plaît botika biloko wana oyo tozomona nga Fabrice Puela oyo wana nauti koya nde napela Fabrice Puela awa abenga akordo oza wapi tala yazaki mwindu asakana te bafoto moto ezalaki tokendeki na bawayambo voilà je crois peut-être nako retrouve yango na bawayambo tokende kosala bainterview na bapaster bobo seri wana zelomona kordo tayi yazaki boloko donc elinga kolia badekolaka outi ozongi bopa okomi na ndako na obo okuti so bakambwa après 2 ans d'absence banini bobu batie olinganda tomoni boye mambakomba ozo-obligé de osala eloko moko te na maboko me na osala ndenge nzambe na ngai bon problème réalité nakende kaka kobandela oke mpenza obandeli lisusu ngai na belgique tobandela a 0 tobandeli na babelgique oyo ngai na baliangando a Claude Moutima donc j'étais méconnaissable donc omona ngai boondima te naye na basicatrice naye doke omona moto akomi monene matama babiloko moko doke voilà mais on a lutté toujours tobi problème ya lité to continuer kaka bitumba oyo ti leo nde tokocontinue bitumba oyo biti na biso eza kaka moko bato wana basote ici nous sommes au Congo mboka oyo baboma bamike babomi bango botomona bino moko nde bakangi bana mike bakoti bango na bakasho bakohésite te alors tozalaka te na esprit toujours ya kolinga bato il faut bakoma bato bazala nini bato bakufaka kaka mpona bamartyre alors que soki moto abundi na terrain ti amoni ke akoki bafoto wana eza ebele soki moto abundi na terrain ti amoni ke akoki te eke akimi parce que vie na ye eza en danger kokima ezalaka mabe te pero il n'est pas protégé pero ndenge aza wana il n'est pas protégé ndenge ezalaki baoprotégé bato lokola badeni mukwege ekutu bazoprotégé badeni mukwege ti badeni mukwege meme bato okeno bakoyita mosusu koboma bango me bazoprotégé bango badeni mukwege me baoluke ti baboma ye baotambola na baprotection banations unies banini donc nous sommes face à une occupation mes amis notre Péro noir tranquille Hakimi il a raison de fuir émission na sala après retour na maman Christelle tande na zara manef lo quoi on ni makutu ti mwindu donc
Moya qui ne bétanga pendant 2 ans. Donc, heureusement, tu peux Azalaki, chef de poste, pendant que changer, Azalaki Mongo. Chef de poste, la biso là, qui m'azière, ça va mêler. Chef de poste, Azalaki Mongo, mais alors, qui soit il danger, parce que pour Kabila, il faut que soit il vanine. Amaso ka yeba on sanga na Mongo. Beaucoup de ngamo, avie comme ah bon danga ba konti ba okenda ki oh. Nous on va condition ba kebo pa na ba soir wana boy mo abisho mo ke libanda ça c'est ba 17 18 ba kei abisho ko mo libanda au vandi sikoyo na ba wana oza ko respirer muke libanda boti oh non mon ile qu'il faut zonga na kati tu vas expliquer ozo zonga mais ozo ça Congo za ba pression moko ya osakana te ngati babimisanga na boloko na kosa nanyoyo Pierre Lumbi otokufa wana babenga na parti na MSR eza kote ya mboko nini ya ma campagne sur l'équipe wana ozokota kitambo okota etokende entre ma campagne wana parti na eza wana MSR bakala tuna travailler na Kabila na boy est-ce qu'on retrouver ba vidéo ba mouyeji mangeso te Alex a vu non monnaie que nous coûtons je crois d'abord retrouver. Je crois peut-être. Tu es sûr dans un endroit sous soi, bandit. Tu es là, au coup de la c'est un mot. Il y a une période de concertation nationale. Na ulukamu kwa wewe nachangu nini meeting wana. Tant sisi ba chamu yeja bengi biso. Tant azolo ba kutu na bureau na yalobi baso forcer biso kaka mais bon tout ça la paix boni donc choix égalité. To kindi kaka banda ko bela mais il faut pas kindi concertation nationale. C'est vrai qu'il est dans mon coude. Voilà mes amis. Donc trouvons juste un moyen. Oh, la raison on a shooté vidéo, ça fait tellement longtemps. Mais ce n'est pas grave. On a offouillé en haut, en haut. Tous les gars, ils n'ont pas été. Donc, on a offouillé en haut. Donc, on a mis en haut. Le bateau va au bout dans le Congo, ils ont blagué. Il fallait tout recommencer, ils ont recommencé, surtout. Donc, ils ont vraiment blagué, s'il vous plaît. Voilà, donc, Ndeko Pero, Akimi, Aye Kotoyo, Bobundi, ça a été. Parce que ce que vous avez ici, na Congo, kuna, tant sous pouvoir, on est au Bouma Pero Loire. Et ce que vous avez ici, Pero Loire, kuna, et pouvoir, on est au Boumi Pero Loire. Bon, Loani. Pour Loani. Nous avons awa, continuons à nous battre. Nous voulons trop donner des leçons. Ils ont leur façon de se battre aussi. Ils ont leur façon. Donc, ils vont s'organiser pour tout si ça m'a solo, c'est pas grave. Donc, on a un jour. Donc vraiment, la scène Nabino, qui m'y a Nabino, tu continues Bitumba. Tu as la awa, il y a autre qui solo là, parce que semaine prochaine, tout ça, la réunion Nabiso préparatoire, et vous allez, Bandeko Baza Pembeni, awa,
vous avez la garde midi na autokota kala mingi te na autokota makamba péro tellement na simo ba coup de fil ba dérangement ça na ba grand frère Jean lui a salelié statut moko boya ya tika biloko wana botika ye so akimi si famille na ye même so ka prémédita ki yango c'est bon laissez-les au moins abeti mo akumoko boye pour réalité Félix place à banda qui va se sentir vraiment bouzoba et on va lui dire qu'il faut pas kanga yo do rien qui na UMP wana ba ba kanga imba mo ba ba kenaye Romain na ba kanga ndenge wana tango ayeka wa yo so pius Romain ayeka ko samba bobu à côté ba kanga ye wana ba no chena boloko abeka so déjà so ini ba jakinda la bango na ba ozaki kaka bobu ba kanga bango ba tia bango na boloko ti lelo aza la prison basala une grâce présidentielle mais batumo ba fina bouton ba lobe obimate obeta kuna bana be milingano to bana ko partager ba vidéo na ye awa pa bakanga ye bo ka bolo ba Jesus ona za kadogo za nintalo to beta Félix Boumaleke gauche droite c'est ça le combat au en Afrique na biso ba to za na poto et il bénéficie na protection moroté ni ba ONG au monde wana ba human rights watch ba ONG so ni nango so ba médecins so c'est des conneries ba ONG na tout le monde wana ba protéger na bango ba touté pouvoir so eza sanguinaire lokola ba Félix lelo e go boye bo bino je batebeli so mona bakangi mutu aye o ayibaki akomi na nini babetie batortire bakufi tozomona mona wa pouvoir oyo bamarche eleka ya balamuka bauti koboma batuti bakalala bauti okufa ti bukala kufi biso siko tozwi sujet ale tokomi babikalala c'est ça le problème donc restons un peu constant, restons un peu logique. Merci de décoller en direct. Donc, restons un peu constant, restons un peu logique. Toi, bakeno bande kona biso kuna ne bazo bunda kuna bango bazo bunda. Na kini kuna na Congo bazo bunda na moyen o bango bazalango eza facilité. Alors biso bende toza awa continuons à nous battre mais ceux qui biso to s'organiser bango pour bango c'est la paix à biso. C'est la paix biso hein. Biso beto ni pe s'organiser. Voilà, donc on va d'accord ti ba okufa. Hein? To tika biloko wala bande ko na ngai. Ba s'organiser kuna biso to s'organiser awa to changer makambo. Nous pouvons changer ça. Nous pouvons changer ces choses. Donc toutes ces choses là to ko changer yango. So ka to s'organiser. Zomo. Donc le mutu o to ko yebisa bino loko yo. Aza comment je vais dire mutu o naza témoignage ya ba expérience wana naza témoignage na mona boye na nini wana donc je vous dis eza quoi kana makaya mute bande bona ngai s'il vous plaît est-ce que vous avez ma question bon bali bakota siko na mona batinga ma vidéo moko awa apparemment groupe ya bande ko moko boye bali MPR beta bamso balobi ke MPR beta te. Alors batindi na oki ba vidéo yango bandi mo ba polémique ba bilo ka ndeza na kaka mais ngade na za awa na isa bilo clair bandi ko na ngai je ne rentre pas na ba biloko wana mbalo donc je ne rentre pas tous a concentré na osenga na bino pe tout a toujours concentré na makambo na biso o tozo préparé restons concentrés le toko tate na ba wana ya banini pa pambana OK c'est besoin la question apéro bon selon ndenge tozomona ba tweet ne bazoloba ke azana États-Unis mais na yoki neti apparemment nani Gilbert Kankonde et dans le comme na moto ya biso le patriarche balobi ki azakuna na Londres, patriarche Champion Zanae, bon, tout éviter, mais je crois que d'ici là, à Obimakaka, tant que ça va mboka mususu ezalake, so zata suna ba Suisse,
basusi soko bwaki ngunda bakozwa yo nano babombi yo nano donc ti après bakosala le transfert soki batransfere yo nde bon c'est bon de tozela nanu totala ta mosusu soki batransfere ye soki aza na Suisse parce que nayebi baka ya basuisse yango nazoloba bango soki aza na Suisse tokozela ti abwaki ekozwa ta mosusu une semaine baprépare ye makambo nyonso tout après batindiki ye soki quelque part bapesi ye bayo nango no transfert ake soit de Châtel soki Berne soki nini à partir ya kuna nde bokoyeba place azali soki aza na Belgique boyebi kaka ke c'est Gérard epuis esili bon azongi soki aza wapi on ne sait pas donc pour l'instant tozaka kospéculer mais toyebi nanu te ndeko Pero Luara aza wapi États-Unis Londres ou wapi mais ce qui est sûr Hakimi aza na Congo te nayoki babruit ke azalaki exfiltré na soki bato soki bakatumbi bato baexfiltré ye batindiki ye akei selon nde toyoki bon après bon oyebi biso mpa tolingaka baspéculation vraiment te donc tozela kaka ya kobima de toute façon eza neti zemi ekendaka nango toujours liboso akobima na ye voilà mes amis donc nasengi na bino biloko wana vraiment tokritike ndeko wana te parce que audi kobeta mwa ku wana na fourmière et soki Hakimi eza normal ke akima aya na mboka oyo eza normal deuxièmement bapolémique elingi ebima nazwi mwa baburi moko kaka ndenge ezalaka kaka bomoni kutu natyuka mboma tomekaki mwa koextrapole yango kaka likolo likolo me tolobi totika nani mwa baburi ebandi ke il faut bacreye eloko moko boye mpona bato bazala détourne na makambo ya conclave faisons attention conclave eza important mpona bacongolais nyonso tu conclave eza important donc faisons vraiment attention na makambo wana tokota na baje wana te bato ebele bakoya tokokutana na bango awa tokosolola tokodeside mpona mboka na biso pendant ce temps ici je vais encore vous demander soki basali bavideo na bango contre peut-être ngai ou bafomonte eloko moko boye bolanda yango te comme d'habitude restons focalisés sur notre conclave voilà c'est tout ce que j'allais vous demander ok donc tokota te musique tout ça est commis tellement dérangement que mpo na ngai nayebi ke kombala biso eza miziki te kombala biso eza tolibere mboka wana e tokolibere yango kaka soki tosangani soki tosangani nde tokocréer une force d'ensemble personne n'a gagné le combat seul voilà encore une autre question nakata sinon sur ce bonne soirée à tous et tokutani lobby bandeko oyo baza koatake bandeko Pero bapaster na biso lokola baekofo banani bazalaka bo abimi alobi eloko moko wa ebeti mwa nini ake na ye c'est normal ake na ye mais eloko wana etikali mwa tache d'huile moko boye kolanda mpe badeba ozomona bajournaliste misusu basi bakoti deja babandi ke nous soutenons Pero parce que makambo alobaki eza donc petit à petit bakodémystifie pouvoir wana ozomona baolembisa yango baolembisa pouvoir wana badeni ke fula baza ebele il faut les encourager bandeko na ngai de mutu azomemelo mai oboma moto na yo mutu wana aza enemi na yo te ata soki boyokanaki na ye te ntango azoya nao na mai ke oboma moto mpo ndako ekufa zwa nano mai boma nano moto ça c'est la sagesse après ça ne veut pas dire que akomi mbala moko ton ami bokolia sani moko beni non mais na ka oyo ke ndako no ezozika
ata voisin moko te boyokanaka na ye soki aye na kantine na ye toboma boma nanu moto na yo po soki olandi kanda wana no osimba te eke mabe ok donc bolanda mutu moko te eloko moko te l'unité s'impose créer quelque chose de fort mokolo wana bambongo na bino botindaki bambongo babiso bakontinue kotinda bambongo botinditindi wana tozwi sale wana presque 3000 euros déjà ya ofele te c'est vous botindi oyo atindi 50 oyo atindi 30 oyo atindi 100 oyo atindi 80 oyo atindi te mama moko kuta tokomelanga so bicordon na bakisi encore 60 mama moko tokomelanga aza na pera. Vous voyez, les gens envoient de l'argent gauche-droite. Parce que ton boy mbongo euta o epa mutu moko boy o politicien moko boy on veut pas ton to za libre free to salisi conclave wana donc biso nde to salisi conclave wana biso souci na biso zaka moko ba congolais boya to sangana to kutana. Alors réservez déjà billet na yo pour déjà héros déjà sont réservés déjà billet sont au à Londres. Quand la Jonathan sont au à Londres réserve déjà ton billet de maintenant. So au jeu à ta bus au so que online so ni nyobu. Ba héros sont au sous 20 euros aller retour. So réservé qui n'a déjà ba héros. Ba bus ou alors sont déjà ba 20 euros peut-être aller retour. De maintenant. Réserve ça. De maintenant. Le côté na yo déjà réservé ceux qui te manda ko sali to ko pasa ko vanda lelo côté na kende ko zo salle pour na maman Clémentine kuto ya côté maman Clémentine samedi na 14h to kuta devant hôtel Ibis pour na réunion préparatoire bande comme ça ko ta France de ko pitu chomongo ba ko ta France ba goya to kuta na wana na hôtel Ibis na 14h samedi boza wana to kuta na wana. Donc, devant l'hôtel Ibis, vous voyez place à covoiturage, beaucoup de surtout, et tout côté dans l'hôtel. Donc, voilà tout le temps, et vous avez mal mingi. Voilà, c'est ce que j'avais dit, hein, donc c'est ça. Restons focus. Restons focus. Et au Simba, vous devez les battre. Et au Simba, vous avez et au Simba. Donc, on est ensemble, Ingita. Vous avez pas de bino. Tokutani Nkolo wana. Merci à tous, bonne soirée. Babimisi Daniel Massaro Abimi Libanda parce que Kamer va être acquitté bientôt, donc c'est normal. Massaro bazalaki ba renseignant pour un dossier wana et comme Congo la justice fonctionnera na moté, il est resté 2 ans sans bisaye, sans inculper, sans quoi que ce soit. Donc, Bayo qui est comme un enseignant, Boucheno na Bolondo, avant d'activer la justice. Il fallait le condamner. Babimishi Massaro. Maintenant, reste à savoir qui est pourquoi. Bambongo Ezawapi. Je reviendrai là-dessus. Mais donc, je suis fatigué de dénonciation. Maintenant, il faut tout ça là quelque chose. Nous sommes fatigués dans la dénonciation. Dans la vidéo, il y a la polémique. Il y a tel libre, il y a tel libre. Des polémiques. Il y a Bokechu, il y a Edi, il y a solo, il y a tout ça. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Je dis ça aujourd'hui dans Bokechu Wayambo. On n'en a plus besoin. Il y a un conflit interne. Bon, mango nakumba. Ça ne marche plus. De toute façon, bato ba rolanda souté. Bon, bato ba boy ba polémique. To lingi polémique té to boy. Parce que ceux qui bato ba lela ba mbongo pour ba polémique to lingi a ngoté. On refuse histoire ba polémique na combat to boy. To boy. Il faut tous à la bus to sangana. So to bimi to sangani to bima fort kuna. To bima fort. So to sangani to bima fort. To tika wakamwana.
Il faut tout sangana pour tout bima fort, tout peser, tout ça la contrepoids. Oya moni ka o gagner combat na ye moko, akenda gagner combat ye moko, mais je doute fort. Je doute fort. Ensemble, tout ça la masolo malade. Si tu veux, kende yo moko. Dans la période de la Gestapo, dans la bateau, na kati ya gouvernement, bazo travailler kuna na ba contre ba résistance. Ba Hitler ba kwa ndenge wana, ba Mussolini ba kwa ndenge wana. Ba pourrir bango de l'intérieur. Ni ba kwa ndenge wana. Donc il faut to sangana. Donc la élection na abuso ba boy. To saboter élection ko raté. Tu décides à moi la poto. Tu as besoin d'élection. Tu peux pas battre au gang. Pourquoi ça l'élection d'un pays occupé? Oui, mais qu'est-ce que nous faisons pour empêcher que ça la élection? Parce que quand on a vu la vidéo, c'est le côté. Mais il faut tout ça, tout ça va stratégie, tout ça va bon écouter. Ça la élection mais biso to lingi en côté. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pour l'élection des salatés. Délicat dit ma bonne équipe n'a pas battu sous papa n'a qu'on vient mon restaurant mon poète ou bien bakei et si l'élection salaté avec un message fort. Bon bandela so on peut la président la bino a seni bon ke la so ni nango oh pas yo président seni ozo ya total yo nima. Donc il faut qu'on à niveau wana on a zo même bino le niveau wana to koma to tira niveau ba kele ba vidéo to niveau ba kele pa pamba to à niveau wana on a niveau to ta mona tu mboma ah lo bina diga to ta le parti autour tout ba moni biso ba bengi ba DJ bidimbu ba ça la colorite mo côté à Louis wana so ni nango ce côté na ba kimi. Mais tu as un ici, mais on a wapi. Ah, mais bateau, dans la bateau, qui babino. Nabina na ngabi, mais boudimbo ça la bateau, ma côté sur là, bah il côté ma colorite tu vois là. Bah il se passe que même sur ton tambola, donc tu y es au Lukamba, parce que bah kimi. Dis boudimbo vanda na Belgique, mozo kimani. Si vous y avez un bon malo ça la onde. Bon ça la onde. Jour où tu es là, ouais, moto sur la gawana, ma pétio, ma musicien confie ma porte-parole, naïe, na ba o musul confie à na bango. Ba na o kata suki na salon mo a boy, na place bara. Ba o kata suki, to ba boni kanga ouais, moto kutanya, mais tu boni, ouais, mo boni, eh. Ma pétio na kati ya salon, c'était chaud. Ba nous couvrir bango, ba pétio. Ngala moni bato bako ma salon bazo avec biso tout le temps. Ah ouais mbo ouais botika ba petit ah ba ça ouais botika ba petit botika bango bango lo côté botika bango ouais mbo Patrick botika biloko wala cordon. Oh, tu me biso to imiter même qu'est-ce qui se passe ici? On a des petits à confier ma porte-parole d'ailleurs bayaki baza wa ka bango suki ya to kanisi boyeli bango tout tant ça na mettre Michel biso tout. Oh, amo ba petit amo ba to koti na kati. To koti. Ba petit bino ne ba ta confi ba na. Viens, respect. Viens monino, vete la caca. To ba petit na bino. Ba to salon tout. La tel petit, ma tout ça ne salari. Patrick ça brutal. Ah ouais ta fou bête. On va partir de tout la il y a la toque là le trap et oh non t'as la caca on va la vie dans aïe là on protéger bango la vie à la vie bon mais toque là bon n'est-ce pas petit mot ça sage non non bien pour terre là on a to bibi to tennis ko libanda ya salon to so la biso mais ça qui terrible que ça Babita moka to baluki kaka to kena kwa kote bachanga baba banini baba kanje balikawa na bo petit babima bakima babi ba ko za botam su ba ko changer boule ba ko filmer ko beta biso ali tout la musique ça mais le petit bakima
bandima balia mbangu bakita non surtout le combat a déjà une victoire yango wana bayaka bazali so à l'hésiter so bakotambola bakoma misu kotala nani yango noir nyonso to bani bascripte ye bayeba ça c'est déjà une victoire. Maintenant nous devons aller plus loin. Traumatisme auto tiango awa il faut de tiango kuna siko na Congo ezala ke mende penza zo leka tiango azo banga azo ndimateka okatsa tiango taka koti ka poma tete azo ya pa azo koma abattoir aleki quartier tribunal azo kende quartier bita benuri mesuka il faut tout comme à niveau wana ya psychose que tam sous a obimate quelque part dans une badara ben na sana souka ben mbu ba rosa ba potopoto. Nous devons arriver à un niveau wana. Voilà les combat OK en face kuna même Félix ba tunaye ba ko pression ya ko sakanate. Na ko pression makasi. Moi c'est un député Mogo aye awa ba yena député na ye na je témoignage ya lelo to na kende ko kabula ba flayer oyo ya conclave na ko lelo. Donc j'espère que les gens ne sont pas nous savons beaucoup toujours imprimer yango na no kabula ngo kuchamu na restaurant wana ba congolais wana no chana na esi bino ba de maman la biso beaucoup za kana peka bo combattant boye acha ko 50 euros on a 100 millions a uta bridge la ba tu la biso masolo ma solo zo bima de bozo yoka bobi ça donc bango mo kuna la pouvoir même bayebi que non c'est le Rwanda qui le dirige bayebi bien ba c'est la député bayebi bien mais ils ont peur de s'exprimer. Ils ont peur de prendre le devant. Donc, Makamo, toujours, celui qui est simbi. Il faut juste un coup de pouce. Nous avons la grâce. Il faut qu'il juste un coup de pouce. Vous comprenez Makamo, semaine moko boubé 2 semaines moko boubé coup de pouce moko beta bakana kindi batore on est pas présent là des banini bani bazo bunda na bango bazo bunda mais il faut qu'un coup de pouce wana et loko nazo bunda de raconte oyo za ya wana coup de pouce mon dieu coup de pouce Oube wa beta kita mso tour bonne atambola mu corona ba kotala ye ndina mwasi ba beta tour na quartier ba sosima tuana ndio nda kone yebani na quartier sosima tuana kuna koto za ku sosima ti tenda ko quartier za kota wa clean ali ba to ke kitambo bona droit tuana banda wana ba koto wana tawo beta ka tour wana na atambola ka na moibo 18h tipo alo filmer oube wa ye première idée, malade vous avez filmé, coup de pouce caca. Parce que l'eau est ticali la bisoto comment ils ont un niveau là. Tout est en maubanga, parce que Nzambe aligité to bon, Nzambe aligité makambu wana Patrick to ti ba David yo ba boba. Na tinda kabino toujours botanga tango roi David azokufa. Je crois qu'ils sont un roi ou 2 rois, quelque chose comme ça. Tant que le roi David a Zokoufa, Samuel ou chronique, le Conga n'est pas roi. Il a oublié Bible. A Okoufa, Azo sa moine et Salomon. A le monde maman Clémentine, il faut boumaï. Tant qu'on a la vie, aboundi ça en abundisa pe na royaume il faut kate kingo bon on est Mireille on est Patrick Mbo côté kate mutu na ye et di masuki ya pembe donc akoma mpaka te
pouvoir vous en risque, il faut les gagner. Et Salomon, Salaka, Oyo, père, Naye, Aïm Sakaï. Aïm Sakaï, même mon frère, Nayo, Oyo, Soka Donija, Soka Nini, Akimi Sakana, Royaume, Azwaka, Imbati. Oyo, Nicolas, Oyo. Ah, très dangereux. Kebanaï. C'est pour les gars. Et Salomon, mon propre frère, Naye. Tant que vous savez, Naye, Bishak. Il n'est pas mère na Bachiba. Maman na bala mère na besoin na so bishaki banini. Maman ke boye bisa Salomon. Salomon yo ka mère na été. Mais yo, il va bishak. Bishak est dans le secret à royaume. Parce que père a tkala ko bimana été babandaka ko lala na tolo a père. Donc, père a moi chaleur, moi moto, wana David Botaou, déjà c'est Koufaki, mais il fallait avoir moi chaleur, il y a moto, il y a moi aussi. Oui, moi c'est ça, moto, moto. Moi aussi dans l'hiver, moi c'est ça, moto, la chaleur. Donc, ça va la moi cité. Bateau à la blague. Alors, Abishak, du coup, là, la oiseau réchauffé David. Mais dans le réchauffement, on a ce yo. David a nommé ma solo. Yo, yo, motolingo bundisa ya père, pour motoler royaume. Olingo soit ici à Bichel. Mais si il a la sambo, qui a ndeko na propre frère na ye, papa Morakate Kingo. Alekaye. Donc pour ça qu'on a raté le pouvoir ils ont blaguité. Si vous voulez libérer votre pays, vous devez passer par Babylone Kouana. C'est logique. Ce boy, il soit combat la bino, avec un bata, au petit peu de temps, on va gagner, d'où, monsieur Sambo, Togola la Wana. Bon, la vidéo, à l'homme, salade sur le Rwanda. Dans ma reportage, Rwanda, dans ma Tchao Mouké, n'a expliqué, n'a Tchao Mouké, n'a expliqué. Vidéo, on a ça, il lobby. Pour comprendre les enjeux aux amours cannabis. Donc, tu es à un niveau wana. Si mon banga biso tu à un niveau wana. Nous allons le faire. Bonne soirée.